je te dis, il y a le désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel était dans ce pays où la parole est vraie. Il y a le désordre dans ce pays. Mais Daniel est réputant. Papa, denge ni problème ni boy. Mwana mama yaka. Bango bakanisa kangana zaenda bande kote. Uko yo ye. Babo taka yo na nzete. Bato bango ngana bate. Nalo bate ngamo ko bango soki na lobi na zali mabe na zali bona bona. Lelo na tongo ezaki lobi. Lobi na tongo to fandi na batise. Mwana wa moke mwana moko kisenga zaria ya moke azali na normal te. Mwana mai veni. Mwana mai azali mwana mai. Amwana na kafe na moto na. Batina jeje ko so amikate. Sika batina jeje so amikate so ka kei na ina ngamo Brazzaville. Sika ba kei wapi na yebite ngale ni minga na betami. Na betami ndeko na ngale na betami. Otolo bakrete vedi mwana ke ko soma amikate. Yo komi oteka amikate? Ngale ke ko soma ni bana mekuna. Na ni banda abungi. Abungi. Babetu etake nani? Babe ngai ko lo pango ngamo memakamu. Yo ndo vedi yo moto adunguru saki dunguru bana balani yo babungi. To yo komi kachero beti fanfare bana balani yo babungi. Wewe nani bato wangu? Batani bato lopango ya. Ngamo bango za kitalizari ya ukanga. Koba. Ozomo na ndego komi otika bato basakana nayo. Nona mfunda bango na tomi. To samba na bango. Kumvi na bango. Kumvi na bini. Oganga te papa ne. Bankumvi oyo. Bazoba. Banyama. Bato bazenga tina. Ilo kuni bozenga. Babolole. Oso te biso na bina bino ha. Okomona. Tava oyo. Bauta. Bambokate. Saplo. Makumvi. Awande, yaka, sai yaka. Sai yaka. Bokole ba biso. Kaka lelo boko bima. Soki bosana makambo na bino kindo kwa bino kuna awade. Zambe. Kota. Katisa. Problème na wewe nani? Problème na wewe nani? Bokometa yena likamoni. C'est bokometa yena likamoni. C'est quoi? C'est quoi ça? Tozana makambo. Papa likamoni na sapo. C'est quoi? On a fait mon temps. On a fait. On a fait mon temps. Non, maman. Elle kama ibanga. Elle kama ibanga. C'est quoi? Os sura. Na kusura nini ati ni baba yake? Che. Aba yaka na Kama moyo kusuka. yaka. Dala papa. Baba anaonga na comporter ni plate kwa sawa. Okay. Azana makambo. Tita tutakuluka bona. Sasa wewe ya usura nini mtazamo? Yo baba na mali yo. Kama wewe baba na mali mtazamo etaza. Ndio jina sikio mwana. Sasa kwanza teo usura ndio te. Sasa teo usura ndio. Sasa hadi na sio nadhani. Yo sana. Yo Papa, simama. Papa. Simama. Papa. Comment ça va passer bon là? Papa, qu'est-ce que ça va passer bon là? Papa, étranger. Ah, bana na ko na ngulu. Yo ngulu ya nani? Ngulu ya papa Dudu. Yo. Wana na vya nini yo? Sema explication maison bon na yote. La police est au monde entier. Yo sana mukanya. Ozo banda. Mais tu t'es toqué, mais ouais. C'est pas mal. Parce que moi, on a coupé le bouillon, le monde était. Ok, na kola sabino ngai na sana na deja. Boko pesa nga passport ya mwana oyo. Comme ça na kola sabino. Ozo za papa bon wa ya. Papa bilai. Papa Dudu na za kujuka. Maman de ministre, réalité de yebisa ye. Parce que ngako na ngai taingo. naza kumona nanga Vous allez payer pas na yo. c'est vrai. Vous allez pas na yo te ko okuta na mope mokolo ezali. Si. Osokolela poko na ngai. Yo moko te na ngai. Tozokolela. Tika ça Problème musical. Bana maya neli. Latina na ba moyen ndenge singeli. Ele pante. Ndako ndenge tozali awa. Mais totondi. Na batinda. Merci. Kuna ya. Ndio mama msikia.
pourquoi so ya wana na ebi na kati kuna valizo ma oyo eboma bango na Eugénie Mundele yipe mili pasaka soni na ebi pati ya biloko na kati ezali te na kati valizo wana soki tozongi lisusu mpe epai publike epai ya malulu na ebi te so atindeli nga pareil mpo nabaki ntango na olongola mpe pili mpe Kana le kaka bongo yo vraiment single seul système aux amis voisins na ngai obosa na toza balokateur mwana oyo Mimi Fule oya azali na mene na Charlie Antonio kasi ye wana te wana ndiko na ngai naza kusambila penza atinda ngo kaka ye wana atinda ngo kaka iya hamba te wo yake yaza liko Bilali naza kuyuka Mimi Fule Charlie Antonio azalaka habilleur grand habilleur un habilleur à Melun alors bango le kola baza ba camarade bango ça le surprise merci tala mais surprise il faut y saper OK maman au bâti na to botina bila bo tu fais quelque chose de tête comme ça pas va voler ça c'est pas bien ça peut bien wana bana la kesi yo musapite utana lecho kuanda na yo wana bana Londres bakutinda poni logo yo bana Londres ngana ukilukula ye nani mwana ya biso ya ji nani ouais ça biloko nani mama major kasi bakobenga hivi obiki mwana na fungola ya chance na basoso na banyama banini soki mwana sana poto atini merci comme ça moi biloko moi bien nani major comme ça biloko asa la chance comment ça sincère tokopesa papa pardon libisaka naza kumona ye mama banda totange kaka makambo matanga maya miso na maya miso bon ça va tukato sila libera tozo panga matanga non ngana senga boli bisipo ngana bomba batona ubuntu kwa tata na azande na pantalon azande mwa kwa ngande na bomba kuboma kwa nilito ngana sali bona kete na bomi bako bu peto ku fesi attention oni banga leta tika Papa, on a beaucoup de marins sur le côté. Papa, on a tous les détrons. ngoye Il est trésor de Naï. nani Vidanga kobote ça. mama mais moi non il fallait bisanga ke balungule buma wana mibale o alinga On a eu battu dans le banini. Ah, le benga papa Jimmy, il dit que mkenge mwana kufi. mwana bana boya ekabana yo yebisanga te balungule buma mibale wana nzake mwana tikali mwana tikali popolo mama tikali popolo mbele alinga yo nakobenga yo Origina mama yo malembe origina mama malembe Aleko biko bate balongoni mwana kumaya soli ba yo mwana tikali popolo usini mama malembe ketesa mungondo kolela mwana na misala oyo nyonso tosalaka na occupation nyonso moko na kati na biso na Bilayo mama yokanga obiengeka mama tala moi biso basalaka boye ezali moi respect l'état zali et puis nayebisi yo naza kolobela mama limbisa lupango oyo toza kofwanda tata lupango mutima mabe tala ndenge lobyengisenga orke ye lokolo azali moto akengelaka biso awo fale azala ilali nabengisaki na ye wapi fale ye azalawa fale azala mwasinanga naza koyoka yo nini tosali te toleli mwana oko oyo ya biso toleli ye tosali nyonso to mpo toluka tomona ye oui tokolela ye ndenge nalobaki na bo occupation na biso mama sokendela bilala
akozala nini akozongisa biso réponse na esaleli na biso ndenge tozokolela ye wana eza kolela biso nini tosali te tokote tina bakamion tokoki kopesa bakomite bilali tina batelevizio mbangwa ndengwana na ye koko na ye ya mwasi soki mwana na biso koko na biso Jimmy azwaki likama na moko na kati na biso soit na lupango soit libanda lupango na biso nzambe akosala ikoyebana atambele bongo nzambe alala nzambe toujours akoyebisa miso na ye ouvre akolakisa aza kosurveille mboma nini ya kitoko mboma nini ya mabe likambo oyo ya koko na ngai ekoyebana atambele lelo te lobi kuna soki biso tokufi ata lobi kuna bana ya mwana ngai oyo bana mosusu bakoyeba amasika lokanga liloba na kopesa yo bana bakutaka pale nzambe ata ye mundele alunguli yo babiloko wana nalongoli mpe likamusi ya nzambe ezalaka te mpo yango nde esimbaka atikale bebo ndi yesu aza kolamusa bibembe moto akufi alamusi ye bapesi bulambani soki moyende toluka moyebo mpona ye maje olayaka bamema mwana bakende opesi tongo ebotisaka bana ntango obe topesa mwasi moko ameesemi na poto babibi ya libo oui lelo nalamuki na kanda ya bato lopango te ya bato mosusu te ezali ya yo makambo na yo nyonso mama nyonso osalaki ese eyebani ozali na mokumba ozali na mopaya na nzoto na yo alo na mokusa nakoloba na yo na malembe nyonso soki olingi naboma yo te obi nabimiselo mwana yango na monoko te obi na zolo te mokanda yango oyo kuta na mobali na yo naza na besoin mobali na yo naza na mosu nakoloba te mokanda yango poso apesaki 48 years oyo ezali ine davance molaso zipe mo mokola zo balika mfoko yo kaka awa oza kowanga na sikoyo tosuki wa me nga bayebisi nga ke nkolo zemi wana eza kaka nzaka na tata na mokolo wana me mama nini nani mobali na wa mokolo azwa nzaka na joni azaka na mokolo oyo bakofinga kati babi nini aza na mwasi ya mobali ya mokolo nde nzaka wana ye wana oyo tosambola lupango ya mama nanga nzambe mpo nini kopesa ngai bana mibali tokende kopesa ngai bana basi baninga na bino bango bakangaki na mbwa yo na tata mwana nokotia motima mama olingi onatabaki te mpo nini okosala ngai boyo mwana nanga kitoko okoki kobeba pilipili te yo olingi na fenetre liboma na yo soki nakolobalobaka nakobeta overe na yo papa kobeta ye te makambo esi eyebani obeta esu mpo na nini mosi kitoko bato bakoloba na ngai bombe mwana wana azali mwana malamu ndabia mwana azali ya nzeru ya nzambe nzoka mwana azali ya nzeru ite azali ngubu ya ngubu ngubu hipopotame soba nyama oyo naza nanga nazemi te nyama ezo bayebisi bino daba oyebi moto yango ondimi yango oloba ti wa ondimi yango na mokuse kaka nalingi namona mobali wana ya aya kaka soki ngai na yo tokana ngai na yo oponaka na ndako oyo yebisa ye aya awa tokutana ngai na ye ranche problème na malembe nyonso nzaka na koyoka nga na koexplike bien amonaki basi moto akotya nzembi te ayaka kotya yo oza moninga na ye po tolingani nga sai akolinganaki imbwa longwa soki nakoloba na longwa mama na yo nyama deja aza na mokumba soba nyama yo moto okokeleke masere oki lokola ya bebisi yo okokeleke masere okoki masere moko te eza wana zoba nyama na makolo kukukuku batya makolo kwa drapo olingi kofana na ndako te ozwi yango te ezala okolukeliwa kolia okolukeliwa kolia mama awa na ndako okolia mabanga Ce mec il dit je suis sympa. Chérie, au moins la raté. Fala,
kiti wana Topesa mubaya te. pesa ngaya abandi basokola kama ndako sisi ya lakini moja kufinga na ngaya So basura ta. kodi sakula Papa yeye ndako tena. Baba tuna kati. nani Ni mobali ungana soki basi mobali fala kutana yeye. oh hata liso kuko kufila ngai te Sio liso mobali zote acha kwa. Bon, merci papa. ah bana À la prochaine, je crois, on verra après la mode papa Jean-Michel. Non, c'est quand même no kwanza papa bana na ipa kitende zalio ko bamoto bawe ya ngana ni manda kwanza papa wewe chapo na pale kwanza papa yango papa alors minga ko bezalité je suis content je suis le responsable de cette mwana nazali responsable na ye et ce qui le na moni yo ezali sengo ndenge na moni yo papa limbisanga na wana sai na kiti mwana azali mwana ngali kuso bango ibale bazali leki na kuruntu maboti mobali na boti bango ibale basi lokolo yo ye awa na yo kamaluba na yo koloba na ngai papa yo zali kwa tata na ngai yo zali kwa mama na ngai yo zali kwa mwana ngai liboso ko ina mwana ngai liboso soko zali na kama koloba papa loba na ngai papa. Merci papa, Nando Pessinga parole. Je me présente, je m'appelle Dadi Dikambala, tapis rouge, je suis tourné. Papa Naza, merci Nassisa Petit Nangai. Nazo continue à voyager dans la France. Si la première le bandit les athées, quand c'est Nangai Zinaïl à Ozali, la Koutana Ginamou Nangayo, la Fili Kalisi, Yarubala Ye. Tozalangana et l'amour. Dans un aventurier, je suis une personne honnête. Nalingaka Olanda Vinanga, Nalenge Singeli. Comme na prometa keke, na palae, et puis ça qui est aussi sacrifié, na oyanga mona mona papa, mais bandino ko na ko sala de façon que na bala mwana na. Si papa na ndenge lobi, na mona zali mwa maele. Ndenge na baki na evangelia wa yo zali papa na biso zali mama na biso po côté de la famille na ngai pona mwana oya mwasi oya ngai ngai nazali na kumela wate nazali ko kene mbanaka ba bisi ngai kuna ba nyama bakune bele pona nazali na kina mwa nyinga ngai na saka mata musela bazali kuna bakanga bambisi bakombela kangai ba bambisi baleke bere fana kene mbanaka asikolo yo ye nani kamboyo ngai nazali na bandeko tao nazali kana ndeko ngai moko sai ya zali mwana ya mama na ngai wala ninga asima moko ndenge barabaka soso mobali na soso mwasi soso mobali na soso mwasi akodia na hiyo akodia kolokota bamboma na akodia soso mobali aye na nzoto soso mwasi wo balinga ibango na bango ese bakutalaki Papa, à 5 ans président, on le belé les campagnes. Oui, et là, comme nous parlons de Yosu Samobari, Yosu Samouassé, si vous allez courir comme vous m'avez dit, vous allez quitter. Alors, beaucoup d'aller bien barrer, vous serez bien barrer. Ça, c'est un papa pleure. Allez! Oh, moi, je n'ai pas de papa. Vous savez que quand d'ailleurs, je vous mets ça dans la zaka, dans la zaka, dans le kilo, le cola. Tu sais, quand président, il y a beaucoup de gens dans la zone de Makamou, c'est un les amis m'appellent Claudine. Papa. Il y a qu'à la maison. Papa bon maman. Tu sais papa ngane na zabouye muni papa nga famille na mama nyoshi za na poto na France Jean-Willy Yaba azawana na kusenga yembongo de façon que ce qui peut mikolo nzamba au permettre biso na kozo mosi na matuki kofana na même na Hollande papa do donc on y a mingi papa ngala ki na ozo masikoyo na wayetsa maboti na ngai tokoya to milakisa na bana bino bino boyeba bapara na ngai bapena ye bafamille na bino soki mpe nzambe akosunga na soki ya mwasi na nga toke na yemba non kuna problème ezali te papa na yango lobi te fosala ngo na lombango yango nalobi papa
nazwa mokumba epai ya moto nayebi te tata moko mokoboli kasi mingi akoloba ezali te tokososola ndenge olobi boye ezali malamu mingi la séance est levée. Ça va papa, merci. Tout est ma. Oh fils. À la prochaine papa. Courage. Maman, qu'est-ce que tu gagnes? Il faut s'y gagner. Qui a gagné? La vie m'a bête, elle est volée. Hein? Maman, là, on le baka, la vie m'a béni, maman Nangai. Hein? Je suis comme ça, ma béni, après qu'on le batte dans le bateau. Oh, yo, ça, on m'a malamu. Hein, Pichou Nangai. Pichou, Pichou, Yaka. Pichou. On ne tire pas comme nous quitter. Pichou. Nangai, ake musikate. Ake musikata zonga wasika. Ok, ngai. Keni mwana ngai. Ko baby sa tebi mi bale, ko yo baby si ya sala moto. Ah papa. Nadia mbongo. Ah bana ngai. Mami. Mawa mingi na tata ya lupango. Kango kuna nasema nyonso a bloqué, hein? Na dingi na kota toilette, na kene kuna ferme yango. Nunenge sa. Akangi por. Ah. Papa koba. Papa. Papa. Kama nini ukonyo lilanga ibonye penda papa. Pesa kata fungulo ya sima. Na toilette kumi kukanga papa. Siko yetu kokota wapi? Atatu za balokate. Oringo kosa. Kasi yo message ko sote na koro ezaka okena na école. Kene école? Kene na école na moyo. C'est vrai makambo za kupesa nga lokatele na yo. Bana mona papa mama banga. Na baki na bino na ndako awa na lopango na ngai. E komi mbala moko. Soki 4 heures juste petit, moto na moto abongami pona kokota toilette. Soki 4 heures 30 petit akangi toilette. Mbala moko yo sile 3 fois. Okende kuna 3. Poete. Nakangia. Ndio kufuna sio lingi. Mongongo kauka. Ozana fièvre kasi fièvre ni. Mawe? Mawa. Papa. Unyakola kabisa te. Biso nje tota kufuta yo mbongo. Yango anaza kusumbila mwa madesu, mwa pondu, na fufu. Na ko ba te. C'est vrai. Ene bongo ya lobi. Na ko ba te na lobi na yo. Tia so ina motolo. Na tia so ina motolo. Ngai tata munene boyo za kuloba na kaboy. Eko bi mayo. Merci. Vamos na école, ok na école, on sota ko na ko bien sa na école. Merci. Ok na école. Sumba ni wa. No pango elo ko teme ni wa sumba. Ako kufa te. Unanga pango na ngai e. Kufa e. Na ko kufa te. Ano na ngai na mesa na kusote école, na kene kusali le besoin de école. Oringo wala na mwana ka te ngai makomo ko poso. Na mwana ka te. Zanga tina ba nyama pamba pamba. Loki. Boko fanda boko bimate, mbula bo so sa ngai. Boko mona te, yo se lo kutana bino. Ole mwana ba. Mwana na dia bimate. Kasi ya bato. Ari ki mwana ngai ngana yo. Kokora yo. Zoba. O be ko tele pe bo mwana te. Papa bonjour. Nini awa mama ya pio ezali to ngani. Wasa kimi. Papa. Okay wa. Para bino. Yo mo dongo kanda ko yaka. Yaka. Yaka pa. Ke papa na zukanda ko. Yo mo tanda ko te. Soki ndako ko sanda kwa bato. Na kuja. Ko pesa ni mukanda pa bisho yo pesa. Yonde? Papa ringi sa Yaka. Anzali yaka. Bisho. Yaka. Oya na yana yo. Selvi. Mama. Mpana bino yo. Zaki. Papa. Fana. Ngari boso na pesa na. Papa na luka kayo. Lokolo ye ezali chance mingi. Eloko yo sari ngai na sala pa ya mama na bango te. Na ko bola boso papa. Ezali ngai papa koba. Soko yeba ngai ndambo, lelo ko yeba mbima na ngai. Poko bima wate. Lokolo deja na zana kada balokate okobima te papa. Lelo ko sai mwana oyo. Mwana azali mwana moke, azali anziri ya nzambe. Na lingi mwana akiriki maser. Asali na ngai banganga nzambe balobi, mwana asa mosala ya kinganga nzambe. Mena iba lelo na lelo ko iba mwana komi na mopana nzoto mwana sa koma ngubu.
papa okokende te nga na yo lelo oyo nakoloba no ezali ya solo yango vraimen eloko ntiakala mpenza yo osali oza na mwasi na yo na ndako otiki ye oyo kotia mwana moke zemi mpona eza kosakana na bato otiakana sikoyo ozomimona lokola yo nani mpo ndako mobali aza te yango sikoyo ye osali na yo ndenge olingi lokola eza fulu nayebi ozwa solution ya leki na nga yo ozali mayele oyo ozali zoba mobali azali te nga nazali na mwasi mpo nazali mwasi bomba na yo na yo mobali mpo na bana papa papa nalobi na yo lelo okolobela ngai verité ozali likama kokosa ngai te mwana oyo nzoko ozali na mwasi na ndako mwana ya moke okamati okoki kobebisa boye papa okende kokota na fenêtre ngai akasaki okoki kokota na porte mais lokola tokutani na yo ebebi na yo mwasi na yo kokoka sango soki ngai nabebisi oyo mopepe te aloba ngai koba te oyo nayebi so likama solo azwa kaka mwasi na ye basima nzela akokende na ye lelo bijo akovanda lisusu awa te akovanda te mbeto na nakobuka ngo kaka lelo oyo nakobuka mbeto na ye papa merci nano mingi ndenge boya minga na ndako na bino namonaki lettre otindelenga papa bon soki na bandaki koya kose présente te parce que nazalaki awa te na voyageur mwa moke nakeneki matadi kotala grand frère aza kuna mwa baproblème ezwaki ye kuna kozonga nazongi me akutani mpe na bijou ayebisingaki no epa na biso makambo ya zeli se eyebani yango na papa apesainga lettre mpo napesa natangi mokanda namoniki oza na besoin nanga papa nakoki kowangana te mokumba oyo bijou aza nango na ndenge nayebeli bato mosusu kuzo omona so amoni mwasi akumi na mokumba faluka akende kolongola yango me ngai epa na ngai kosalama te nakende kolongola zemi wana naza na mwasi na ndako na mwana mais nandimi bijou mpe na charge mais papa soki lelo nakamati bijou ndenge bolobi ke bijou akotikala awa te ngai nazwa bijou nakende na ye mais nakotia bijou epa wapi papa parce que naza deja na mwasi malamu bijou atikala awa nga mona kipaka ye nasiportaka charge na ye wana papa négatif nayebi na yo négatif ekoki kosalama te ozali na mwasi na ndako mpo nani kobebisa mwana bato nzambe na ngai likambo nini eyeli ngai boye bijou eyi mama bijou okomi nini mwasa mibale mwasa mibale bijou bamama na nga bazali na mbandaka nzambe opesela nga mbote na mama ya kende nga mbote na mama ya kende opesela nga mbote na mama ya kende akufakile tate bakundile sise yule mama yule mama mama pesa mbote na mwane azu mokumba bakofinga nga na quartier nga bamesa kofinga ngai mwana na ye azu mokumba ya barabara papa eloko oyo osali citoyen eloko oyo osali papa tika zomosi na nalobi na yo okokamata mwasi okokende na ekasi okozwa mwasi na okokende na ye kanga biloko osima na kokenda nsaka négatif awa te nyonso olobi nanga négatif te yana kuwatele biloko na libanda bon avanda nga nazali nakokende mbandaka nakokende mbandaka kuna babengisi nga na bandeko nanga bazali na mbandaka mwana nazenda pesi toli nakotikala ye moko nakotia su balokateri ya kolongwa aoke pa esasai akofanda kosala nayoki yo azali papa moboti nayebi nga moko na mikolo oyo bana mwasala nano okosana ya kotika ata quelque chose chaque jour totalela ye merci nazali mobokoli nazali tata ekolo olobi nanga osengi bolimbisi mwa moke napesi yo 3 mois napesi yo omibongisa mpona mwana na ngai ngai nakokende su mboka te nakozela yo tidere kosisa makambo na mwana oyo apres ngai nakei nandimi yango mwana azala kasi papa lokolo yo okokende oyebi ozali na mwasi mibale oyeba kolia na ye mwana na ngai aliaka mapa mibale na ntongo 12 rebeti aliaka fufu
14 rebeti amelakati 17 rebeti aliaka susu fufu 19 aliaka lisusu mokuma wana ezali na maboko na yo mwana na nga abela te soko yoki maladi yaka mbangu oyo na lobilo yango wana ye akolia ye mpe akolia ngai mpe nakolia na moto na yo likambo ngai nazalaki nango na kombo yango wana lokolobi ozali na pesi te 3 mois azali awa après nakoya kozwa mwasi na yo boseka ngai te eloko ezali te tobongisi na ngai na mwana na ngai akobala ye na pipipi bozali eloko te bana na bino babalaka te ata oseki mama yo koseka nini si mwana no bakangi ye na mbwa mwana na yo bakangi ye na mbwa bon papa merci ndenge na Claudine nasi toyokai na papa ngambo na balobo ya chaque pokwa kokotikata quelque chose ça va yo moko ekande papa ça va problème eza nango kusa ye kasi kusa bokusa ye fomela te non mais papa na wana vertige papa akoka vertige ta mosusu mbongo ezalaki na hôpital ya Claudine papa ngai te loba na ye mpona nini bon papa nkoba awana yana lekama sokoloba te lekama yala wa makama nyonso tusi tolobi elokani okama ti biloko na bino lekama mosusu ya kopakisa wana eya te na likolo mwana na ngai ayibisaki ngai papa soko tosali makama nyonso awa tokama ti mwasi na ngai natike na ye so lelo toyambosa biso awa efu tokamata mwana oyo olodi mwana ngai tadi babala na bango mibali akenda ndako na ye ayana lekama kopakisa bino te mpo te si tosololi makama nyonso awa esili eloba ngai ntuka yango wana papa tonde papa bokilo nano nakangi kombo tobaki nkombo nani kombo na ngai ya ngai obeya nani ti nkombo na yo bokilo edia mfuka nkinya nasi papa nkinya tokangi kombo na yo sikoyo na mwana nde nakangi kombo dadi ayoki kaka bozo obenge awa dadi ditambala tutuki tomi na mfumu ambanza yalaka yala ija pa kombo o bino bilenge bolinga bon mingi akolo bezali zambi biso toali bamongo bangala equateur mobimba eza na mitino na biso bino boali bakongo mwana oyo boza komona oyo ali mwana tatable na ye abokoli ye na pasi oyo boyokaka mpenza na pasi soki motoki ebimi te mwana kobokwama te yango wana omoni mwana akoli mafuta na nzoto mai na nzoto mpe na makila ye kotambola ndenge moto fo makila etambole eloko biso toboyi te mwana akei timazonga na bojongi bwa ye ekoma atongeli biso na bana tuku sambolibwa na misato na serekete mami wata to mpe na biso banga tokoki kobanga moko mibale misato madoko todekula esangole makokoto nkiyo ankole vedi azonga na bana awa ankole 12 boyeli nini oyo akolamba te boyeli nini oyo aza kobima nyonso wana yeba yo nde okomi tata na ye namoni papa aza mpe nolongi ya mwana mwasi okomi mpe mama na ye nyonso eza kaka yo vedi mpo na mandefu tata na ye mpo na bote elongi ya mpembe oki mpe eza adoni ya bese wana obimi mama na ye yango wana nga nakobenge bobele bon parce que tu es un homme belle je ne sais pas si parce que tu as l'apparence de ta mère alors eloko nalingi na baaccepte oyebi mibali ya kitoko nde bozala ta mosusu oye kobala mwasi alingaki yo mpo na kitoko na yo bokomi na ndako yo komolakisa yo nde boba ololakisa yo nde mobali ofo opesa ye mbongo fosala ye boye okokonstate ke so oboti mwana moko aza kitoko ya liboso alobandi enchaînement papa nzela nano okoloba na yo papa nalandi makambo ndeko na nga alobi makambo ya solo po biso na mboka na biso tolingaka ne bosolo vérité mwana ya moki oyo bokamati oyo bomoni ye na pota te bomoni ye na kovimba te bomoni ye na likambo moko te alors ntango mwana akei kuna na ndako na bino eloko nyonso kosenga bino fo bopesa ye alors baripa
alba fufu na ye alba nini na ye yo mobali faut ça d'accord na makwa mobali na na ngite moko mususu ndenge ndeko ranga lobi mwasi aya avimbe longi azoki boyna boy ezali mala moteur mbala mingi na bisako papa dali yo ozali ko asusa mobali ye azali ko asusa mwasi esika bokuta na kuna bosala pum bato bazala kite alobino babino bokuta na ki oyo bazali moninga na ngai na benga ki ye po asanga na biso yandi bongo alors ngai soki na kokuluba na moni biloko na kokuluba temena kuluba bwana oyo azali copain idiye idienga ba familiali mutusi tukuma kumona uka kukota na familiali moko mona bazali babota ka tout à fait ngulu famille moko mami faire libota liboso kumona tant 20 bano za kuponte bongo lukula babati bwana tuka papa bwana kusimba te bwana mwana yindenge bukamati yebo yindenge papa lutukuluba moni yepina zemite ila moni leo bulandeli bwana bumuni azala kitoko lelo soki makambo ko mindenge moko soki yendenge ni kuzonga na yaba soki ko mabi a bwana bumuna sai tanga kutombo no na kopana akopotsa ka 6 bakoki basale pepe 6 soki ale ki 6 akoma na 8 te 9 te 10 te ya wona ni butukuluba mboka pie za biete papa lo bana yale kama mpasi te mais loko na moni mpasi ya wale kula boyo loba boyo pesa condition poko pesa cela fait dire devenir soko babale mwasi akene mobali itali mwasi na mobali ndenge bango bakoyokana mpona kobota me bino bafamile oyo pesa bango banombela bana uta mituba uta mwambi yalaka te wana mbala liboso bananga na komine wa mbula oyo na yoki yango lopesi mwana na bino na ndenge mosusu loyibisi yembe ndenge mabi no ezana ndenge mabe te papa betwisi na ngai na bokuli mwana oyo yomona ye betwisi na ngai na fami na ngai biso tosalaka bantu mabi te po biso toyokaka jomo mpona kosala bantu mabi eloko ya na biso bakongo lesepe donc nakosaki papa la bilote fc non papa moni ngai nazwi nasisi classe avant nakende bapoto bani naboyaki aye bavaleur nanga mposenga facture chere yo na politique mais oui ça va dire que non moi on va le azwa bi katinga na ndo soka na opia bani na ndo zombo ngana otindela bango dans la vie sur le chéri na ngai vieux a compliqué l'air ngala banaki bisika na kino kota isadidi sur le jour en France na mele pour ba faire ya za za mutia ba a producteur hein ba condition na kopesa yo eza kolanda ka bakama ba tuti ponga na zo ki chance ya kamuna yo za na famille na yo za na éducation na yo après la éducation na battu futa tout ça la foyer ya biso mbale yo za mpanzi na ngai ndenge comportement ba parents na yo ezalaki pena na elengi penda ti je comprends hein oza mwasi na ngai mpanzi na ngai ebimaki na pembeni oyo nzambe asala mpona ngai yo limona liboso topesa kombona ka kombona domaze yelanga na numa ekoma ndeni na bengo mbala boni hein
Tipe moi mwasi wana zemi. Okante na oyeba te okante na oyeba te. En tout cas bino mibali bo aba ndoki. Bijou na lekinga na ni. Tika se mec na il y a no pas bêtise et yo c'est ma kebes. Yebi sangai. Okante na oyeba te. Na lubia. Na wa bisima wa mutabu. Na yebi bijou wa. Oh yebi, o te moi si mo zemi comment les bijoux yebi. Na yebi. O yebi. Na yebi mwana. Non, pas comment tu yebi singati. Tala bibi singa luka kusoba te. Ozoka. Sozo ko lema kubenga na kata ndako. Ozoka. Soni ndelo biso. Soni. Sia. So benga ninga. Pas solo la nzala te. Pas solo la nzala te. Akuto so nyo kwa na susi pa pamba. O te moi si zemi. Ndela yita tutuma. Na ta yebi so bloka te. Konyaga ko ba na peto ni kofi siko. Na wa yebi so. O ba sunye. Weba nganda muti. Uza mbato usoka ni toyo oye. Continue. Oyo salinga ezaki ndoki penza oyo salinga. Fota kama mwasi wana na mona bino mbaena na ba. Ezaka mwasi wana. Ona beta kaneza ye. Bibish. Faut ban kamoza après. Ngana yebisu yoke naza fidèle pa na yo be makamona. Ozona pa mala kanga na mwasi wana ki. Ko le mwasi mbaka koloba. Bref zate. Voilà pe voilà puis. Wana oko sande diboma. Oloba bien. Na loba bien. Oloba. Na ebiso oloba nde. Oyo sanga yo wanga na kanga na mwasi wana ki. Nga kanga na mwasi wana tuzo wanga na kanga na ete. Kasi pasola. Pasola ne. Atena pasoli oya ngomsu chemise ndambo. Na nda pasola ka. Okoma no kuta nda so temo mwasi te. Temo mwasi na boti bien lo bangaite. Se mo mwasi na boti bien lo bangaite. Tika ngai soni te. Tika. Sa ko mona te ke tata lo pango kula e prasa ke akemboka. To kumia leze. Na lobi na yo yaza di bolo wa bonzakwa. Pamba te so kwasa na lupango. Alezi te mulamba mwa mandeso sanike. Mwalame sanike. Chiko yuno mboke tukutala akukange da banana. Akikukumina na mbuka ya bata. Akele kugange wa jamana zambi. Ebongo na tuke le pai tuzunge pai. Mwana oyo ya yeye mwasi mami usoge na nani? Bezo. Mwana ngome kolo nyonso naza kumona yena dibanda te. Maybe no basi moto ibaka dati ya kubuta so kumonya za kubima te biso tuzabitima malamu kota na ndako tala ye bino basi nde moto lo yebaka mukolo ya kubuta ngana za kumoneka ndengwani lukolo tuzadi mitima malamu na yibisaka yolu ningi sa kota kuna tala ye lelo mususu nzoto zadi malamu te tangu mususu poza kubuta ngana za iko baba na ngayo nebu na kota kuno gabe kena makama tatana mangu ngayo moko lo bisha kota kaka na lobi na yoke tuzadi mtema ya kitoko ya nzaba kota pena tana yekaka kimamba nzaba yangwana bantu bakana mukili kusanya mapi izama pi sala no nazo kota kuna dala ye kuna biso nzamba sala biso kwa bana tata na ba munde moto yina biso sitambo pe kusana na lupango tujibi osko bijou ndele sasa ubota beni mtezo sana nini kazi? Nini zote msayo? Kongo pasi na mimi pasi. Wewe ndio sasa. Pardon. Mama nini? Nzoto. Uza kusala pasi. Teka ngana bienga mumbe ya yana ye Claudine ko. Na tende na telefone. Ngai nimero ozala nimero. Atekela ngani nimero mwana wana za bien. Ngai ya bozwa. Fani sanga ina ko ba de pe akasi. Sanga mama. Tapel susu ko ina ba seni na papa mindai. Ai. Papa sera mo la ke mama. Ai.
Malebe. Yana mai. Tema. Hey. Mai. Comment t'es mal sous moto ndege? Mama mai. Sanduki. Mai madini. Mama mai. Mai. Mama. Sanduki no sami sapi mama. Mai. Bijou. Ala mkombe là. Hey. Ndongola baba. Hein? Ndongola baba. Aussi ma frère. Ndio so yo kaka. Hey. Ndio papa sie. Botela na mtu. Katikati ya kusikula mai. Oh. Nonenge sa Tika. e comme ni soso boy Awa. mais lo yi soki tata na bango aye be so e bi awa To baby. Sapi papa. oh yonga na moni penda tu kende na yena l'hôpital On va tenter le bateau de l'hôpital hein. ça me moi na bateau to ngula yema de me ko Mama. Leki na nini? Mwana mama la. Mama sibira na boya na mwana mko. na mkomo kuna vile nyanya sana mama tanga tala Ni bandeki mkoni papa. yo bienga luka mugani na yo bienga Ni bebe mkoni ni pesa na benga papa leki. tukeke malembe Mama makolo na hota mwana. mama ngai ya jakamba Nasema na wako. ya jakamba Alo papa leki. yo Tikalo na baby dali. Oya sasa mkomba kama takuta biso boy. Papa leki ozapi. mukongo koko kumeba yetea Papa leki yako na voice na kitu juu. Mwasi mama makolo. Papa leki yako na voice. tokaye malembe Papa,
retourne comme le pas on ça oh il s'arrête boya mama yambo yo papa to mama karo ye tu biso ya malakata mais tu vois c'est là pour on aime c'est que parce que moi on peut la ver situation peut-être vous a bien été le voilà c'est ça de asa audition aso kota est-ce que mobile ne boye petit mobile asa portable papa passe oui monsieur Dadi di Kambala pareil on va la Claudine donc tous ça moi problème moi Kezawa tous à l'hôpital moi quelque part à côté de la bino soko comme gars à place moi sur Nazalaka bon peut se adresse pour m'appeler naïka où il y a moi sur Nazalaka hôpital là non ils ont la sérieuté yaka yo mo za la présent quoi il fait qu'à vérité na juste il était vérité non il y a rien il dit que bana passe nek bazala comme ça on tient yaka salamba on adresse ça na place Bazalaka on peut se adresse d'accord à toutes merci oyebisi yo papa tata na bango soko zalaki na biso balokate lelo nde bisambete tozwa tata wana soko bandi kotombo pasi na kanya boyo na mwana na ye lelo nde biso nyonso ubali na ye asala baba tola yende kome ilo bala pasi kisasa puisque mukolo ngana kene ko kaba pango kuli na kina kutana na parents ba parents ba na yoka ki soni ya nengwana bokila c'est ça nga bicho ça n'empêche mourir tata et une jeune fille comme ça qui nous doit tata balo bakala bino za ko kenda odingo pomba terrasse zonga sima bino va ale kiobo na mali mali non il est ngama kama bona pour aussi porter bali bien pour le garba jeune pour lui toujours ba yoka si tata ça la boque il est déjà fatigué de vivre pour ce que nous voulons la tata voilà les conséquences moi ça dans la publicité critique on va la ça au moins les enfants dit papa kota makabete bisa la kenda ngembangu sikoyi biso tolele la kanza papa la ngaye nzambe ale la passe papa pazate nzambe le haji bela en tout cas bino Claudine oh yo mais non ngana sai ko ya ko tala ye na bike papa voyage à kina intérieur ngana sa ko ya ko tika ba mbongo makamutu hein même ti malade ninge banage na sister ki yeme na ka ona yebite papa odike bazala na mona ya sai kamba boye ça donc on a la mal à l'aise quoi ça na moi Claudine parce que mais nga yebi Claudine vraiment hein comme mino yo papa soki to buma ki kaka lele na ma ni munde pa yanza mais siko basa mais ça c'est biso to kanaki yo mo ko to tala moi sino ngako na ko kota papa bo ça la mo ko kota ya zela courage oh ça sera toujours calme lui toujours batata voilà les conséquences hein monsieur dit atayo mo ko pela so ko teka et puis papa fatigué évitez pas yo kasi moi na boso ya tango ka azwa ki yena kese ke wa asa marié kati asa marié avec sa bien leki na ngai uli mo yo ka poto te bilo bana ba seki sasa ah on kosa kosa ebo tu dois paraître au bon mboka apparaître au côté combien lilo ko enda la malamu bana babala ba ko enda ngai ko enda ngai izala ye moko tataza lawo nanjaya kotilia lelo nde machete swa solo ko diyom to so kisemo peut-être ça va pour singa mo na zana moya ko supporter yo boza ko so semke Dadi, oui, mais dans un problème, on ne peut pas comprendre que tu n'as pas Dadi. Hein, papa? Bikamuni na ngoboye. Hein? Bijou. Papa siko on do fula wana o ndeba na crème ba fula kapole ya point bana ba ko so. Mama na bijou. Mais te ko kuma ba kaboye.
na sentiment yo moko oza kosala sentiment no en carrière solo. Alors pour na mwasi akomi na zambi olomona na tomema mwasi na hôpital ekomi obungi. Papa papa yebi mana tutikana na mobali musa papa bimana na kubimana papa tokosolo atuka wana penza fo futa ngata soso tokosolo na yebete kokoma na kaboi na yebete kokoma na kaboi yoka nanu mwana ngoseki azolera wana ozoyoka docteur pardon bosala to abima mwana mobali pardon munganga soki yata na tonga boko tuba ye po mwana abima mobali ya solo soki abimi mwasi atuka na bino minganga vraiment poko ekopepaka papa problème eza ndenge nini papa po expliquer mwana bijou bon bali na sa ngai ne mobali bon ya uza ordonnance bijou ça ok tu la ordonnance on s'en makise nini yango vraiment foni boye ma bijou eh papa parce que nini bijou ça no kino doso nini bijou hein comment va qui se je vraiment quelque part dans pas koya kobota na mwana abotami déjà na soki apembe na moto ngo boza kobota ba na za mana muto kwa sokolo mobali ne yo ana vraiment mobali mais papa jagan jagan problème non problème t'es calme ça quoi calme d'accord papa là là c'est tout calme problème eza te mbanda attends na situation je viens moi je viens hein ozoya papa nini susu okei bijou oh bijou bijou nalibumu ya mama yawe yoleo salaki nganga nasalaki te na moto infirmier docteur docteur nasalaki mwana moke docteur 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 mais moi on t'a donné beaucoup de na komi ça va pas arrêt cardio-respiratoire. Courage. Courage pour ça, c'est la priorité. Priorité, papa. Pour le salinga pour le bijou. Ah, bijou pour le salinga pour le ah, bijou, nini, quoi, bijou, vraiment, pour la nini, pour rien. Ah, papa, là, on doit la dégager. Nazanga moko. Nazanga moko. On peut t'en aller pas pour menacer. On a famille là, par moi, on nous tout. Papa, là, on doit la dégager. N'est-ce pas, voyez, c'est là-bas, mon papa. Là, voyez, c'est là-bas, mon papa. C'est là, on s'est dit, voyez, vraiment. On s'est dit, voyez, vraiment, on s'est dit, yom tu te salagi na l'air mieux de soupe. Papa, il ça expliquer pour me dire calme, il dit calme papa, il ça pour me dire calme quoi. Papa il m'a dit et puis na ku fana tanga moko. Ndeni kuna sulu kwa polisi. Calme lui. Non,
naza ondima te naza kobombela oko na tolobana eza zemi na nga depuis nayebi mwana mwasi kuna nayebi koza mwasi na ngai yokanga nayebi kosilika na te mama yo ozali wanga wango te naki osala makambo na libandi na betisi sikoyo likambo ona kosala nalaki na kosala babengi ngai nakende na bafamille ya biso biso aza maladi kaka soki eteli soki 3 jours toke na hôpital boye ali na zeme ekomaki ya banef biso nde baopesaka batraitement nde bana baneko biso omoi masumu omoi ke nzambe ongo asambelaka kufa te tatika na kolela nga tika mo baje na kolela ana esuka ka sikoyo kolela nona nayebi so esila yetu soki ozwaka na be sikoyo obende kowanga na ti omoi nde nzambe abimisi yo na poise azolelela nga mpe soko oyebisa nga mpe avec courage ya matanga ya mwasi na kufi econcerne nga na nini oyo ape ntina kolela ana kwasi bato ntina ndako yo moya kozwi la reine fa kosombela la reine liwa oyebi ke kamwisi na totiki la reine akufa lelo nde ozoya kondima po esi eyindeli yo ekomi na kokufa ale mbango kwatuka te mpa koko na bino bibishi koya koyebisa ye tatika lokolela nga sika okufa ye mwasi baosikola yo zape kovanda pembeni na ngana kotutuna outi kokufela mwasi ezwanga mobali badokie mon frère zilaka mokolo na lubanege papa sikoyo yukaki ya madame mwasi akufi sikoyo ye kovwanda na yo tokukunja lebelele nini nzambe nalobi totalona lupango lui oyesoki na kabila mpona osikoyo position eza ndenge yebisa biso otala bana nde bakomi kotalatala je mon vieux avana na mele na Europe na ni Santos Sejos nazobenga ye Santos Sejos atindanga ta quelque chose parce que na kolinga te babiloko boye nalingi bavantaka pa mpe matie tozala bandeko na poto moi je m'en fous je vais savoir osala osali nini mpona cercueil ya mwasi na yo papa mwana bajoya moke ti obumi ye kobomba boye tala bana nde nakunde bembe mais ce que faut luka mbongo cercueil faut age na yo mon frère oza quand même mokolo oza déjà na bangagement na yo foli toujours kopepisa bana bato et puis mwana wana kokola age na yo te et puis ngam na bomi te non ezali yo oyoki malade ya 3 jours na bisa mbongo te ngai bisa mbongo sikoyo na mbala lese oyebi sikoyo nakobimisa mbongo mingi yo moto obomi moto na yo oyebi soki nde mosalaki sala befoko soko sala nokilukile biso cercueil tolungula ebembela mpe tokende cimetière ngati na bomi malade ya 3 jours na yebi soki famille na ye to ndenge nini mponga na néglige te nalobi zemi wana akufili ya nani mbongo akufi na ya pasa malade nalobi na yo luka cercueil tokende kokonde bembe osela bazobenga nga siko batindelanga mbongo na yo lobaki toyawa arespecte te kochifle kasi gifle natiki ye kaka nabikisi me luka nanu mbongo papa nayebi ko mpona omenasenga ndenge wana tofa tomena nzebimi ata mon frère oza gentil te mutu akufi sobakekola ndenge malembe te naza koluba luka mbongoboyi ibembi mpona na mbeke oyoki akuifana beta yo ozali mobali esoba oye mpe ocontinue
Mete moto aza kulela ngolo. Tutali yo na ndako na bino rien. Ora ko sio pumbo kumia ona na téléphone. Tant papa na voyage, on a mon arrêté papa. Tu cercle, on doit discuter ma femme. Hein? Souma cercle ba que nous connaissons. Moi je le moi. Mais vous c'est la ngana toi. On se la moi. De la table pas payé déjà moi. Alors justement c'est là. Ndego kitambara mako na téléphone moi. Ah ya basa kichasa. Tala pasi. Ngaza mena sawa sawa. Zoba mubali. Na yo sezo sangwa za kukosa. Zoba ndiko na yo. Mwana batu abumi yava. Otini combien? Non, non, descends là. Descends. Ça va, merci. Merci ça. Alors, combien? 200 $. Descends dans le téléphone, moi. Oh, papa. N'a pas de yo, mais y'a moto, yo. Ça va. Zoba yamba. Jamubadi. Mais yo, azana doit remettre yo. Kuna yo wana na kuta na yende ga biengili yo dans une cause. Zoba yamba. Papa, tu regardes, monsieur Togué. Faiblesse. Togué, papa, tu regardes. Neya.
Bokaye. Bokaye. Bokaye bisusu bokaye. Yo na ko bokaye te. Oh nani? Yo na te motema. Koba descendez le cœur, papa. Maman. Oye, domination yo bisusu. Ngwana. Mwana ngate bo. Bisusu bo. Patiko sa papa. Balubile yoki babumi. Obeminga. Nasi. Ogaka. Diganga. Osomeka maître. Ye mutali bosa kufeli mutu. Akobengana benga batu boye pourquoi? Yel songo bana mafati. Petit cabane, on a donné la main, on a confina petit. On dit que maintenant, Oh, ça. Venez, pas comme ça, maman, tu sais qu'il y a une Lingagomi. Mais je veux savoir pourquoi vous obotez. Partout au pays, basalisi chérie. Attends, moi je dis que ça s'appelle la propreté. Ne lengi ya kovala nda kuzuza ati. Elle mnandinga malamu chérie na ngai. Mais Daddy, tout vient de Dieu. Est-ce que nga vumandi na zabo nga na fabrika bana papa? Nyoso tunzambe mutapesa, nzambe mutamyenga no tubalana. Siko na komika sona vandi dikamba kubota. Na saa nini? Na iba mwana na maternité, to na saa nini? Moni babena beno bana basi. Mbana zolo bana avec gentil. Un peu calme. Baniko bananga ba momugo ya, baniko dépasser ba mona. Pourquoi beno bana basi nzama sala beno mabebo? Mabeni ngana lo bina yo. Na zolo bana ne lengi ni so chéri na ngai. Oza ko bota tete tambuli yo mo ko sala be fo kona te na absence na ngai. OK na tapa ba boti no expliquer ba no ngana za ko bota te botambo. Olinga ba famille ngelo baka. Oh mes enfants dit. Siko makambo bina ngana ko lia siko ndeni. Ifalo zanga kudata na lia na sabo eboete Daddy. Na mboma na ngai kaka na lembi. Na lembi Daddy. Uzoka msangai bijo. Nani Claudine? Esizenga pusi. Oko mukubenga ba ko basi na ba bijo. Masiko ko na ko na ko mi bijo. Na yeba ki kaka bere zega munoko. Ha? Zega munoko. Pilo pe munoko bodu gila ka batu makampino mo. Je m'excuse chérie, mais non, il y a toujours un conseil, ça l'effort, vous avez mon signal, je t'aime beaucoup, mais il y a quand même un souci, tu beau t'en ailles. Et ça quand même moins bien, surtout ça n'a pas n'a, et ça n'a moins bien. T'as le boulot que vous avez belé, et tu vas revenir au bazar, vous arrêtez. Au lieu de boulot que boire à ma papa, en femme, tu peux s'arrêter avec ta part. Si c'est comme ça, la facilité, hein, tu vas t'avoir boîte, un beaucoup. Mboko na kana kata na oui tikana loba boli na loba te ndio so tunzambe mutapesa kadadi zaba mpuku tena kwa banda kutia ale tosaka na katutala kwa mpuku bale kaka bania wala ni mpuku au kosa kanda ku peut-être vous allez mieux peut-être ça va parce que nazo conseiller yo ni bali ko lela bali ko n'importe quoi on dirait nga mobali moko ya pamba et le côté na loba te vous allez bota te na loba te olingi na mata pourquoi hein Claudine ça quand même mutu zala mutala nanu ndenge to tala baninga nyeso to baleki na ba hein ba buti buti mama ya wana be ya sami kolo sena ya sami akotika matena pe Claudine Salramba Odi
mobali na yo apana yo na mbongo ya lidikamba na tapi oyo mosusu lidomina nazwi mbongo na ngai na bimisi ya famille evandi bino na bino boyo bataba basoso biloko nini napesa ti oyela mobali na yo mai ndako olingi obomanga biekoma soki mwana azalaki na kati ya ndako probleme eke kozala te dati selaka mwa mai le mosuki kute kozala eza kosopana julia mile mosuku bakotondesa soki na bafaso nini Muda kumaka likamkenga na botaka tinga na botaka ti. Longo, uza ndenge? Sama poetati, na bana na ndaku na ponyokolanga boye. So me moende na kende na ngai. Oui, bien na zabo ina bensa ki papa. Kote so na makamla, kota ba. Kobota. Me place la na bota to le misi na ngai. Oui, moi la moi sur le nzambe na ngai. Ah, Seigneur Jésus. Oh, penaza mupanzi na ngai yo to ndeni. Papa, bonjour. Patuka, merci papa ne oyi. Oyo no bando, yo mboka ba ni. Papa naza na meso. Panga papa. Merci. Ndakamini. Papa mosi na ngai na sui na tindi mai, ayilinga mai ndambo. Naloba te. Boya botaka te. O nazo tsa imana lez. Ya, zela na zona kiti. Mwana pasata. Oh Seigneur. Zela papa. Donc papa problème naza na ngwawa eza ke Claudine nana yoka te ko o sombelanga soki tondolo o mino na de loka ngai nana na yoka te tala mbongo ebele na bibisaki papa azaka mo mwana naboyi nazwa décision osele na kiloko bala nasengaki nzela mpana bino bakomaki bibala makamisaki te nazwi décision nabala nani na kobenga yo yo meka kosala effort okonseye nga soki nakosala nini mpona mwana mwasi oyo mpo azobota te pa makambo efore ya te omoni ke ntango tokende kobala ye famille na ye oyo so omona na mokili oyo famille lobake kobota bana ebele te soki oboti bana ebele kotunga na bango awa te eyelaka te ya famille mabe puisike epai na biso soki yo obali eza na droit na yo ya kobota bana na yo na numbri oyo olingi ata 20 ata 15 ata 12 ça dépend toli na yo soki ya makasi bango balobake bota boye bana motuba sala boye mbongo ebele basengaki bayebi ntina basengaki mbongo ifaute ezalaki ya yo papa mais ntango yo somonaki makambo oyo ezalaki bien te okozwa badécision te papa sanga papa na yo omela nini ngamasakamelaka esomasaka te nazaka na secret somona papa soki ezalaki mwana azala na kati ya ndako nabokende nakobenga mpo natalaki mwana nga liboso nabenge komba dati dikamba ngapi na sibilaki voilà soki azalaki yango me nakozwa no nazwa secret sala boye komi nabengaka bana papa peti fani zwilanga secret pa mama kuitwa papa zila nana papa nakadama alobate nayana bamoyi ngai personnel bana mama na kino ayayana yo banyoso bazali oya liboso zela na papa tana lobi botika makela pamba pourquoi olingo banga batu te soki nakofundela bana bino koza lesi te boliko papa ikomo olekisa na kati ya lipango lokola nga na yaya tika bango lozofetela baba lopango na lopango yana mibeko nango lekama toyaki ya makambo kotomboka te lekama na ye lokola yoyebisinga mwasi ayobola te yozali depanse bangombi badi mbongo na yo okena mpaka te yo mwana na ngai liboso mwa yaya na yo azali liboso major abota bana misato ya kitoko ya basi moni oyo alandi mais major ye na protocole makambo azosala vantara pamba bisadidi adwi ndenge na ngai nayalaki ndenge wana na omwana na ngai ye adwi lokolo na ngai na poto makambo azosala yo ye exemple ekomika boleka boye major bisadidi solozo mwana wana tongole lokomo na ngai wana aki poto ayelaki ngani nayaki mpe yokoma ye mokana eloko ezali awa ngai ndilo na yo yandile kobota
bele moitié na soko baki na nga papa lokila nga moitié malamu totali famille oyo eza malamu otala mpona papa moto topesani na ye mpenza ata yo moko okende osokisa biso luka décision mosusu yo bakantini mabe bo soko tokomi kuna na koloba na bango naye kotungisa mwana bino mpo abotaka te bosala soko boloka ye soko ndenge nini bosala kisi soko abongi boye kotungisa mpo abota balobaka ndenge wana bongo balobaka ndenge ngana kelika moto ofani na ye asoko lingi ofani na ye po obota te asushasa kobota amozonga na ye siasi yo oyebisaki nga kokoki kokei hôpital bele kosala ndenge nyonso atobona te siasi mosusu andenge ngana raison papa badécision yango nozwi eza ya kitoko azonga kaka kotala kitoko te kotala kitoko te tala bana soki eza te fami na bango eza mabe tokozoma soki papa olana teki madeti neti ya mpule mobala mosusu makambo nyonso ekotika wana na fami décision na nga papa ya bona yaleka mosusu lelo moko soko omoni kozaka na mwasi na yo olingi otikala kaka ndenge wana te papa non naza nsima na yo donc ndenge eza wana na kotosa programme yo toya kozwanga to biso tozwa tokende na ye koma mokana pesa ngai na tindi badila biso mokola ye otozomisa ngako nazomela mpona tosepela na ete koba iloko ngai na kuteya yo moninga omoni comportement oyo bandeko babisite papa bandeko kosimbatiki makomi ne nzambe eza kolobaki tout ce que nous voyons passera mais la parole de Dieu ne passera jamais mokolo yo okufilaki tala comportement babandeko koloba na yo papa koba moto mabi mpapa nkuba oyo idog nani ayebaki yo teke yo ozalaki na comportement moko conditionné akoloba te likambo ya mwana oyo biso akei mwana onga na tiaki motema mwana onga na ngeki na bana nalesa mbongo god c'est pas possible oyo likambo oyo esalamaki kati ya mwana na ngai bokod maladi oyo moke non c'est pas possible bonjour oyi nakanisi ileka magumisha awe yate omonaki monkala na ngai oyo nga atinaki oyebe ntina nga na yiyako ntango toyaki na ndako na bino mpona mwana osengi mwana oyo ya ngai mbongo ebele mwana opesi mbongo ebele opesi bantaba opesi biloko nyonso bozwi na mibeko bopesi mwana abota mingi te abota te azunga wa te sokalekolialaki komplo likambo ya mwana asoloba tata yokokata nga nani kodokotesi ukopele te oyo mwana ngai asali ya mbongo aza mwana moke jene apasisa akokozala te atambola na balabala aza na mwasi akota te ndako na ye efana nye lokola ya na se ya mai no bana na ngai nyonso ngai na buti bakotaka nayebisaki ye major mwana liboso aya na putu naza mokolo na bango kasi abali na leta na puti bali misatu mosusu mafioka marse abuti paster jipe abuti esampele bana na ngai nyonso moko te azalaki nabiti mwana mobali kitoko boye akomi nabiti basika ye na balabala abotaka te abotaka te soki akokota nayi kozongisa mwana na bino ndenge bosengaki mbongo ebele bopesaki ekila bomona wapi mwana yokela libala olobake abota mingi te asala boye te tala mwana na bino yeyo likambo na yeli ya mwana na mokosi papa oluka solution tokola malamu oyo elingi kosala ngai oyokomakisa ngai mpasi lisusu mpasi eza kokontinue ngai boyebi nazalaki na esango ya ebembe ya ndeko na ye kasi lelo bino boye kozongisa yaya na ye otikela ngai ta te papa okoki kaka ngulungulu boye ngai na fami na ngai nayebi kisi te ngai nayebi kisi te fami na ngai ezala ndeko na ngai saisai ayebi kisi te kasi likambo oyo nakokamwa yango mbongo esi nalia makambo nyonso esi kosala papa ngai nakokokomata te nabebisa mwana oyo mwana wakota te ngai mpe nazalaka na susi bana bakotela ngai bakoko kasi na likambo oyo papa na ngai na miso ya nzambe mponanaka monoko na ngai te ngai na mesali koloba nde koganga nayebi likambo te na kotela mwana oyo
epai nzambe papa ozali prese ya pamba mpona kopakisa bango bapesaki yo condition ndenge wana kobuta boye te ya ça dépend mwasi na mobali ndenge bakoyokana ya mibale na mpe nayebisi yo ya mokolo lokola ngai monoko ye ya ndoki olobi na ngai okomona nakenda njila baba bomi ngai bakolobaka yo mito mpona maloba na bino bolobi na mwana oyo ya bino ke abota mingi te asala boye te kopesa biso nga na ya na makambo abota mingi te wapi oyo aboti non papa naza quand même ma parole naza na mwa maloba azali koloba papa azali ngwete bosakana na ye bien azali ngombe bien azali ngulu bokilo koba naza na mwa osilika te luka solution ya mwana na yo abotaka te papa koloba mingi te naza na mwa papa naza na maloba boko permettre nga te naloba omoni bapapa bokilo problème eza kaka pa ya mwasi na ngai nga moko natamboli partout badocteur nyonso balobi ke mwasi na nga akoki kobota meloko ezalaka étrange epa na nga na ndako étrange bapriere mwasi na nga asambelaka maloba nde ezalaka bien te peut-être papa alemsu yo papa na ye okokotuna ye ayebi soko bapriere na ye asalaka ayebi te soki asambelaka nzambe ya solo soki nzambe ya lokuta mais makambo etali kobota na ye papa nga dadidi kamala tapi rouge nso soki tomina totamboli ntina kosala bapublicité ebele eza te awa hôpital nini nakomi te nayebi soki natie bongo na dépense nakokomema mwasi etui personne na poto ntina koloba eza te non nalobi makambo ya kindoki te awa mais nalobi bien kosambela na ye azosambela na ndako toujours nzambe elimbisa ngai je ne sais pas pourquoi en tout cas nasoki wana